Mbote na mabota nyonso bisika wapi ezomi bino bozali kolanda magazine chrétienne na Lingala. Tozo fongola na manaka oyo. 3 jours ya mabondeli na centre évangélique La Résurrection et longona apôtre Fofindelo. Bolanda ndenge lekaki kuna. Et bandi lelo vendredi 13 janvier 2023 na église centre évangélique La Résurrection ya Mobate Limpate Dominique Ngoy. Mikolomi sato ya mabondeli elongona Mobate Limpate Fofindelo ya Canada. Na mamana likambo le Dieu du surnaturel. Bolanda ndenge elekaki. Ce qu'il te montre, comment est-ce que toi tu peux mouver dans ça? Afin que là où l'orateur n'est pas, toi tu sois là. Amen. Tu n'as pas besoin d'un certificat en théologie. Mais tu peux ouvrir ton oreille et entendre quand Dieu te parle. Et puis opérer dans le surnaturel. La nouvelle naissance t'ouvre une porte à vivre le surnaturel. Ndeko nangai, yo oyo olinga kabikamwa, le Dieu du surnaturel azana centre évangélique La Résurrection, numéro 2 na avenue échangeur, na commune ya Lemba, kuna ba session ezami bale na tongo pe na pokwa. Et bongo clôture, ekosalema dimanche 15 janvier 2023. Zambi apambola bino. ONG Les Outres Neve et Fongoli ba porte na yango na commune ya Kimbanseke. Patrick Iso azalaki kuna. Awa tozali na commune ya Kimbanseke wapi esika ONG na kombo Les Outres Neve et Botami na cadre kaka ya koluka développement na quartier Esangana Njili Brasserie basali na nzambe balalite po balobi bango pe bakoti ya mayele na bango po mboka ekende liboso. Madame la directrice alobi boye. Objectif ya ONG eza kokomisa bato utile na kati ya société parce que tout le monde a milieu ba jeune fille baza ebele, ba jeune fille mère baza ebele, mais ba yebi vraiment et le côté baza vraiment ba produit autozolinga to mema bango de façon que ba comme utile ba miye ba d'abord baza banani ba se découvrir ba talent o izakati na bango na ba potentiel parce que nzamba sala mutu teke azanga potentiel katina e moto nyonso azala na potentiel na e. Alors but na biso ezali ko valoriser potentiel na ba talent o eza katina bango pona ko rendre bango capable ya ko sala métier songolo selon que oyo bango bakolinga ko sala ko orienter bango et bazala utile na société, bazala utile pona mboka, bazala utile na environnement o bango bafandi. Dans un premier temps tomoni bango parce que ba métier eza ebele ou vraiment tokotia na disposition na bango, mais dans un premier temps tozo banana ba oya esthétique parce que tout le monde ba poni esthétique ba msusu baza ba gouvernante des maisons et puis ba msusu baza bazo sala ba poni coupe couture. NG eza na Njili Brasserie juste na commune ya Kimbanseke. Formation ezo banda déjà semaine oyo nazo zo bango nano pona ko fungola bango esprit pona ko talisa bango oyo bazali ko lobela bango par rapport ya hygiène déjà semaine prochaine tozo banda par rapport ya alphabétisation potomoni ba msusu ba yebi ko komate ba yebi ko kotanga te alors tozo banana na alphabétisation pona ko rendre bango nano capable ya kotanga capable ya kokoma après toyeba ko orienter bango na ba filière na bango. Conditions vraiment ONG est ouvert ils ont la condition vraiment té parce que le col a toujours lingato comme ça bato capable ya kozala utile na kati ya société. Alors soki mutoye toko solo naye toko aider à se découvrir azanani. Alors par rapport ya oyo ya kanisaka azala na vie toko yeba ko orienter et yende akoyeba koyeba ko pona filière oyo ya lingi kolanda nde toko yeba siko ko encadrer par rapport ya filière naye. Ndeko na ngai yo oyo ozwami na quartier Esangana commune ya Kimbanseke ONG Les Outres Neve eza pona bino koyekola ezalaka na ajete boyende ezalaka. Population ya quartier Esangana commune ya Kimbanseke basepeli na ONG Les Outres Neve. Patrick Iso azongi lisusu.
Kaka na cadre ya ONG Les Outres Neuves, bana ya Kimbantseke na quartier Esanga bazangaki maloba te pe basepeli mingi na initiative oyo mosali na Nzambe asali pona bango bolanda ndenge balobi. Namona kitoko makasi sepeli singai. Ekotinga tina mutema. Musana zala nango posa na yo kutongo peka awa. Sepeli singa epesinga petit. Coupe couture. Okay. Na poni couture po na sala ngo de amena kata. Yana sepeli sundenge pasteur do nzamba pesi su makanti wana po asala su eloko wana do na kumisi na Nzambe eloko na ya liboso na senga Nzamba pesa baona makasi donc na bolingo lisusu do eloko bazwi makanti bazwi do et développer lisusu. Maintenant senga na bato ba mona to ba yoka biso ba ya susu ebele po makambo abieza awa. Merci. Toye awa po na ko se prendre na makambo ya ONG na biso papa révérend bois la fonci biso. Po na ko yekola ko tonga esthétique coupe couture wani eza na coupe couture. Parce que na lingango na ota pa venir na ya lobineza. Koyoka eza malamu kasi komona ezali malamu mingi. Ndeko yo pe yaka kozwa boyebi na ONG Les Outres Neuves oko sepela lokola baninga pokuna ba formation eza ya lolenge ebele. Prophète Ben Rema ya centre de lucidité à lobeli natina ya ba programme ya ba kilti na bango bolandai. Prophète Ben Rema, responsable ya église centre lucidité à lobeli biso natina ya ba programme ya ba culte na ye ndenge elekanaka pe alobi lisusu natina ya veye ya suka ya mbula boyoka ndenge alobi. Et na année oyo spécifiquement toza ko se préparer pour na kozala na activité moko spéciale le 30 décembre. Ça sera un vendredi soir. Et parce que tout ça a réveillonté cette année, donc tout ça a culte moko spécial le vendredi 30 décembre. On a place à réveillon, tout ça a culte le dimanche, premier dimanche de l'année. Donc on choisir tout passant comme premier culte de l'année plutôt que réveillon. Donc samedi le 31 aux pause et dimanche le 1er 2023 ils ont culte. Chaque dimanche nous avons nos deux cultes à partir à 7h juste 10h pour notre premier culte et 10h30 12h30 pour notre deuxième culte. Le culte on a dénommé la voix du berger et chaque lundi tous on a culte à combat de la foi. Chaque lundi à 16h, 16h30 à 19h50 et les mercredis tous on a culte nabiso. Église centre de lucidité ezwami na 3e rue numéro 6 quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na sima ya pompe essence ya Bongolo kunande Yesu azali pole. Pasteur Dina Bantu ya église La Consolation a lobby na tina ya magazine chrétienne na Lingala boyoka na micro ndenge alobi. Magazine chrétien en Lingala eza initiative moko ya malamu oyo bandeko batili bana na Nzambe nyonso na ba oyo basala bolamu na bae oyo bazanga pe na bayembi na nkolo awande esengeli na biso koleka wana nde ezalaki maloba ya pasteur Dina Bantu Bolanda. Alors nasengi pe bandeko bo s'abonner bo liker magazine chrétien na Lingala MCL. Alors voilà. Je crois que vous avez les canismes malamu, ceux qui vont s'abonner en grand nombre et vous allez pamboli. Kaka ndenge pasteur Dina alobi, magazine chrétien en Lingala, yangonde itiami pona bana na Nzambe nyonso, olandi biso na vers pâturage télévision, topé na chaîne YouTube MCL TV kunande okosepela. Pasteur Jean-Paul Gweno yepe a pesi ba programme ya église ya Mangembo Makala. Rachel Liwala Azalakiwana. Pasteur Jean-Paul Gweno ya église ya Mangembo assemblée ya Makala alobeli na tina ya ba programme na bango kuna bolanda ndenge alobi. L'église eza lokola programme ezali na kati na communauté na biso mobimba. Mardi, vendredi et dimanche. Alors mardi spécialement biso bato bandaki na 18h, de 18h à 20h. Vendredi ndenge moko de 18h à 20h
puis dimanche de 8h à 11h. Pendant la semaine, nous avons chaque tongo la dévotion matinale. Les autres de 5h30 à 6h30. Et pendant la semaine, lundi, nous avons l'intercession au département. Et mercredi, nous avons la chaîne de prière Vacation Mi-Balé. Vacation à Tongo, puis la vacation à Pokwa. Et vacation à Tongo, et banda 10h, à 13h. Vacation à Pokwa, de 17h30 à 19h30. Si Manayango, chaque jour, Kobanda lundi et vendredi, nous avons une heure dans sa présence. Bato zinga na biso awa moteza lesika na ya musala ou comment akoyi koya juste pour na heure moko ya ko sambela. Eza Kobanda ebanda kana midi tina 13h. Donc on a 12h juste ti 13h. Moto soki aya akokuta bato bazo sambela awa. Pe na matato lipeza na occasion na balancement tokotanda kozala kaka mission ya ba témoignage na bolamu za mazo sala na kati na biso na kati na yango. Ndeko église ya Mangembo Makala ezwami na avenue Vanga université numéro 3 na commune ya Makala boya ebele nzambe akopambola bino. Agence Amour Plus iye po na ba couverture ya ba manifestation na bino nyonso. Boyoka responsable na yango ndenge alobi na micro ya Nathalie Atatama. Agence Amour Plus a tient à disposition la biso bas service local protocole sécurité service traiteur pe misusu pona ko sunga pe ko assurer ba manifestation local conférence séminaire deuil mariage pe makambo ebele natina na yango responsable ya agence Amour Plus ye alobi boye. Agence Amour Plus ezali agence nini? Agence Amour Plus ezali agence moko o ezali ko sunga bino nyonso ba congolais nyonso na ba événement pe ba manifestation na bino nyonso. Soko za na événement moko za na manifestation lokola fête ko bongisa conférence, ezala uzana matanga, ezala uzana activité nini ezala politique, ezala ba activité na l'église. Benga biso ko exister te agence Amour to ko sa elo musala kitoko penza, malamu penza. Na mbongo ya mukie muselo musala kitoko makasi kokabulaka ba invitation toza na protocole VIP toza na na sécurité to pesaka ba formation toza na yambi to yambaka bato na ndenge moko penza o ezaba bisika mingi te toza na lolenge moko ko yambela bato epesaka na bato esengo ezala bato ngo bazali ya catégorie nini. Donc bobenga biso ba na pona agence Amour ndenge na article ba boko sepela na ba misala nyoso to pesaka bato to ko sela bino makambo ngo musala ngo ndenge sengeli pona bozo biso boko zo biso na numéro na 097 036 16 15 wana ndé numéro na biso ya WhatsApp to boko kipe ko benga biso na 081 20 69 293 matondo mingi. Ndeko, pour la réussite, il y a des activités na yo, benga agence plus, et bongo bango bako sale la yo mosala ki toko. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso elinkoloba eke magazine chrétien et commune suka mais liboso totanga na no Bible. Merci bozalaki ebele liboso ya betando eke pona kolanda magazine chrétien na bino ya lingala tokomi na suka ndenge ka tolobaka eke bo continuer kolanda biso ezosala biso esengo mingi biso baye oyo tozo présenter magazine oyo topesi bino mboti bisika wapi ezomi bino bo continuer kotala biso mais surtout bolanda biso na chaîne na biso MCL TV wana chaîne YouTube na biso bo like et puis bo s'abonner pour na recevoir notification nyonso ezo kotalisa bino makamoni eza koleka na kati na magazine chrétienne na lingala et puis to tombeli bino mobu elamu 2023. Ciao.